Bonjour, Balandi, Congo, Yassika, votre humble serviteur, Maurice est là, Toye, Lisusu, Toye, Bandekopo, Makambo, Eza, Yamakasi, Makambo, Eza, vraiment Makasi, Yango, Bomoni, Toye, Tozo, sa technique, au total, ndenge nini tokomeka komema bino bana Scandinavie diaspora ya monde entier parce que boyebi ete vraiment makambo eza makasi mingi. Alors technique nde tozokomeka kobundela technique awa toyebi ke ekoresir. Alors vraiment bato bazolanda biso en direct wana wabino Maurice Mokulu, votre coach Morino, comme on dit toujours, bato awa abengaka Morino, toye po totala ndenge nini biso toyi kosala bino bozwa ba information parce que comme vous le savez votre humble serviteur Maurice yeyo aye po ete bino bomeka kozwa ba information. Alors na yebite soki boza kolanda biso 5 faut to vérifier soki vraiment masolo ezali koleka na ndenge esengeli. Alors technique nde tozolanda technique awa bandeko kolimisa moke parce que tozali komeka kaka ko informer bino technique eza mobulu parce que je suis au four au moulin na régie ngamboko na technique ngamboko po na koluka na ndenge nini tokoki ko informer bino. Ce n'est pas facile na mosala oyo tosalaka ezalaka facilité bandeko bangai nde bozolanda wana eza facilité nayebi te soki bozozwa son nayebi te soki boza kozwa son parce que na minute oyo ba information eza makasi eza vraiment ya koyinda. Est-ce que bozolanda ngai oyo bazolanda ngai sika oyo le star congolais salanga signe est-ce que son ezali moi son ezali donc son ezali la star congolaise nabiso en direct de Canada. Est-ce que son ezali salanga signe soki son ezali parce que je suis au four et au moulin technique tozobunda la technique. Est-ce que son boza kolanda biso son 5 est-ce que boza koyoka biso son ezali donc merci beaucoup son ezali. Alors la star congolaise topesi yo vraiment mbote makwats vraiment la grande dame pour la kati ya mboka ya Canada. nayebi ke yo okozala na États-Unis nayebi ke okozala na États-Unis. Est-ce que bozoyoka ngai est-ce que bozoyoka son je ne sais pas. Alors nazozela retour ya son awa mpona yebela bino mama ya bainformation oyo tozwi mama bainformation oyo toza na yango awa et que bino moko bozali kolanda biso awa 5 po ete bozala informé bino nyonso boyebi ke masolo nde eza na États-Unis masolo makasi na États-Unis. Alors comme toujours je sais que bozolanda biso très bien. Alors makambo état principal toye nango awa eza nini bandeko bozala branché bokabola ba vidéo oyo bozala vraiment branché bokabola ba vidéo oyo bato oyo bazwi moyen ya kolanda biso bakabola ba vidéo anima kwakala akabola ba vidéo donc de masolo ndenge ezoleka wana j'espère que eza koleka bien. Donc bosala biso signe soki bozali koyamba biso bosala biso signe soki bozali koyoka biso 5 tozozela dans nos retours na bino retour eza ndenge nini bosalanga signe parce que là je ne sais pas soki bozali koyoka. Alors bana Canada bana ya mokili mobimba masolo ezali bonsoir namoni régie masolo ebomi kitoko. Bonsoir place bozali boza na Amérique boza na Afrique boza awa na kati Europe
boza na Australie na place Claude beaucoup d'avandaka boza na Japon place Léon Mundele Fumna Bao Kumayoji Azalaka oza na Canada place Anima Kwakala notre star congolaise avandaka vraiment na ekopé sa mbote na bino nyonso to spécialement mbote na ba résistant nyonso mbote na ba combattant nyonso baza kobundela mboka Congo boza na Congo bino nde bozali vraiment kuna na vraiment na lifte de comme on dit toujours la prison à ciel ouvert donc bato bazali komona passe na mboka na biso oyo tozali kozwa mwa grâce ya kozala mwa malamu mwa liberté oyo toza nango na kati na poto droit de l'homme oyo toza nango na kati na poto yango tozoprofite nango po tosunga mboka na biso totelemi parce que biso tobengami debout les Congolais debout bomoni ndenge toza koningisa kuna na kati na Amérique ndenge ba diaspora balamuki ndenge ba diaspora batelemi na mokili ya Amérique kuna masolo ndenge eza ya lisekite donc mobilisation bao baza na New York bao baza na Canada o baza na ba périphérique nyonso ba grande ville na Texas bokita boya place oyo bandeko nyonso bakosangana bokolanda communiqué naza en direct na ndeko Eliezer naza en direct na balianga ndoko na Amérique naza en direct na Cédric Lama oyo aza coordinateur ya bureau ya biso ya le Congolais debout batelemi mbote na ba Congolais debout nyonso ya Scandinavie où je suis là je profite à saluer Mama Tina vraiment Mama Tina za kotelema na kati ya Congolais debout to saluer Alt Malco kuna na Renal za kotelema Fali Basile Poupa za kotelema Blaise Alingi za kotelema Trésor za kotelema Jani Kinenda za kotelema ba diaspora na kati na Suède baza kotelema kuna tozali komona bandeko na biso nyonso na Suède oyo batelema monsieur pasteur Peniel aza kotelema ba oyo nyonso baza na kati na Suède toyebi ke kuna ndeza capitale ya Scandinavie na Stockholm botelema parce que temps ekoki bana Finlande toyebi ke lobi boza vraiment na milulu minene oyo etali makambo église là je profite à saluer 007 partout bon courage et je sais que bato bakoya kuna mais nous sommes allés brancher siko na kati na Amérique place masolo mokili mbezali koleka place ba décision ezali koleka na kati ya mboka ya Amérique masolo na ye nango awa na esi bino ke ezana un mobilisation esengeli to mobiliser makasi parce que place oyo mokili mobimbe sangani 194 pays basangani na États-Unis oyo tobenga yango na Nations Unies na Assemblée Générale ya ONU mpona kotala makambo elekaka na kati na mokili na oyo etali climat na oyo etali droit de l'homme na oyo etali boezaleli ya bato ndenge bato esengeli bavivre thème ya ne oyo ezali respect ya valeur ya bomoto ya moto respect ya valeur ya moto et puis na développement et puis na climat thème ya ne oyo yango wana alors na kati ya thème oyo Congo ezali vraiment échantillon monene ya criminalité ya 100% non respect ya droit de l'homme valeur ya moto ezalaka te mpona na Congo soki kaka olobi babomi kobomeza na ntina te or mutu vraiment koboma mutu ezali eloko mabe makasi esukisi makambo nyonso même Bible epekisa yango ngai wabino votre humble serviteur Maurice Bokulu je suis ici en Scandinavie précisément en Norvège la bouche autorisée à diaspora en Norvège toye na message syndicat de notre autorité morale aye na atini message moko ya kafu alors en attendant pour na préparer message wana bola nango en live en direct en exclusivité na lingi na boka nzembo patriotique ya ndeko na biso oyo Olivier Timanga a salaki nzembo chanson patriotique ya Olivier Timanga le temps à préparer ba dossier parce que l'appel est tellement épelé et c'est vraiment pour ça la bilo mo ya kitoko bozo yango ba annonce pesa ébélé
to résumer à mon minute parce que ceux qui te connaissent tout ça dans mon héros parce que dans moment où on est bande de communes na États-Unis parce que dans l'émission une émission spécialement adressée à la diaspora au basé dans l'Amérique parce que toujours mobilisation dans ma case les Congolais debout bâtir vraiment ma possibilité mieux se prendre na bus partout bozali ba numéro ezawana bobenga bosanga na mobilisation pour que mukile ba ke trop c'est trop alors to komina suka masolo to bangate to zana kati na vérité nzamba zana biso to kolonga peuple congolais kozala libéré pe masolo e kotambola yango wana bandeko bangai sans plus tarder to na nzembo oyo ya ndeko na biso. Nous sommes tous des citoyens et nous devons sauvegarder l'unité nationale car c'est cette unité qui fera du Congo une grande nation au centre de l'Afrique et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer les restes. Il faut Congolaise, na Congolais, pour se prendre en charge. Et si Franco Luambo Makiadi revenait pour parler de son pays, la RDC, à travers son fils Olivier Tshimanga, Tshimangologie. Baba na mboko yoe Congolaise Congolais mpo yokae Amoni akokite Lelo baba lingi alobae akoloba lelo Boye bisaye akende moke kufi bandeko Moke komi solo ya bimpuka Mboka na ngai bandeko oyo mboka na ngai soki nalobeli yango te nani akolobela soki totelemi te nani akotelema mboka na ngai etonda bomengo kasi tozali kokufa lokola banyama na mboka na biso moko pasi mama oyebisa ye akende babomi mboka tolembi kokufa lokola bampuku mboka na ngai ezanga lopitalo ya malonga ezalaka te mai akomela kutu koloba te misusu ekoma kobimisa ntufi toloba te na kelasi bana bakoma kovanda na mabele bandeko mboka etonda nzete meke bandeko kasi kuna bazali komina mbongo ya mboka oyo pasi mama tolembi koyoka soni ya boye tolembi kokabola lipapu ya soso na lipota mobimba mbongo ya mboka valer ezalaka lisusu te étudiant asilisi kelasi asilisi na doktora bandeko lobilobi na ntongo akomi na ye shaere akomi kopera misala mizali te kanda eleki asimbi masieti bobengi ekulu na ye eske boyebi ntina nini akoma kulu na ye pasi ya mboka bandeko mama boyebisa ye akende boyebisa ye akende mboka ekufi bandeko tolembi kokufa na nzala mboka etonda bomengo batondisi mabenga na bango na misolo akatuka mbadi akatuka mambo makwidi ayaya anuvono na bao
azali konyokola mwana Kongo soki olobi oloba alobi azali na parapluie parapluie yango nani kaka obe mwana mboka mama mpasi na motema plateau vraiment merci boyoki nzembo wana baba ningaloba biso toza baba tozali koloba te totikalaki tomonaki kaka toza bajournaliste tomeka kosala mosala na biso na neutralité nyonso toluka moyen ndenge esengeli toinforme bino ya kozala neutre mpona kobimisa bavérité mais vraiment on a tellement supporté et enfin tout le monde non, on doit quand même faire quelque chose pour notre nation, on doit quand même faire quelque chose en tant que Congolais. Si tu es réellement Congolais, c'est que c'est pas ce Congo, vraiment, tu ne veux pas rester noué, tu dois agir, tu dois faire quelque chose. Et c'est pourquoi, Maurice Mokulu, Maurice Kene que je suis, na telemi, awa na lisanga, il y a Bana Congo, Otobengi yango, les Congolais debout. Les Congolais debout, ils ont lisanga moko citoyen, ils ont parti politique, ils ont dit que ça ne s'abandonne pas. Nyonso oeba na souci yako bunda pona mboka na biso ekangolama na façon na mo nyonso. Les Congolais debout, ils ont dit ekambami na ndeko na biso oyo tobengi na kombo ya syndicat dokolo oyo tokoki représenter super nyonso tu mwana nyonso tu ya Congo ayebi mwana mobali oyo syndicat dokolo. Alors souci na biso ezali te tozobunda comme pas comme des politiciens ya kokende haute toi de là pongana ya kovanda. Notre souci tozobunda pona droit de l'homme ekokisama na kati na mboka na biso. Droit s'appliquer na kati na mboka na biso. Respect ya constitution na kati na mboka na biso. Ya mwana ezali socle ya makambo nyonso. Soki tolobi que état de droit et quand na mboka, le reste ça va se faire à la roulette parce que montre ça pour respecter. Mais tout na mboka oyo na mboka ya poto awa et donc c'est là que poto oyo za na valeur za ka respect à l'idée. So il respect l'idée que ça quitté et ça plus grave même que le Congo parce que même l'Afrique parce que bato bazana minduki bazana ba technique nyonso ya kumamoto. Mais elle est que donc ça là respect à droit, respect à valeur à moto, homme, valeur, la vie humaine est tellement sacré que okoki kolongola yango kaka boyete donc na volonté na yo parce que yo za gangi parce que yo nde kosukisa makambo nyonso te biso toye attend que le Congolais debout awa na Scandinavie awa na Norvège eza po ete ya solo bino nyonso biso nyonso telema parce que autorité morale na biso alobi ete action et bandit déjà les actions sont bandit déjà yango sans plus tarder bokolanda ye en live bokolanda en direct en adressant un message direct na monsieur Kabila pour nous koyebisa que vraiment monsieur osali quand même mingi moki mboka ezotambola malamu te par respect à peuple par respect à yo moko par moto na yo moko tika biso to bonga peuple congolais moko apona moto oyo akoki kokamba ye po alongoli na kati ya humiliation na kati ya irresponsabilité na kati ya pasi na kati ya liwa na kati ya manque de valeur na kati ya sans valeur na kati ya jungle na kati ya makambo nyonso oyo soki bomoni totelemi boye eza parce que nous allons tozobunda na kati ya vérité tozobunda na kati na bosolo tolingi ete division na kati na communauté objectif na biso décision monsieur Kabila a déjà na kati na mboka ya France na kati na mboka États-Unis plutôt et ça komaki déjà ba vidéo ezala totielaki bino bozala mobiliser afin que mokili comprendre que toboyi monsieur Kabila tolingi changement réel tolingi peuple azwa possession ya mboka na ye tolingi peuple ye moko mpona ba autorité ya mboka na ye. Et alors, par cela, je vais vraiment remercier et encourager bandeko nyonso aux États-Unis au bazo le ngaba mboka musika batika ba famille na bango pokaka babundela mboka Congo. To eza musika eza Europe na oyo nyonso bozali kosala vraiment le Congo et bozala reconnaissant et bozala très reconnaissant pour Nabino. Le Congo bozala reconnaissant pour Nabino parce que
et oyo nde tozosala awa mbano na yango ezali bandeko bangai mbano na yango ezali yango wana tozali kopesa mbote na bandeko nyonso oyo baza kolanda biso vraiment en direct comme Georges Kanga kuna na mboka Suède azolanda biso Bambalas topesi yo mbote bopanza video oyo BJ le grand cinéaste congolais na kati na mboka na biso ya Danemark le grand cinéaste congolais John BJ vraiment on a la kati ya debout congolais kuna le congolais debout ezali kosala mosala na yango. Voilà, sans plus tarder, mais c'est que Monsieur Dokolo a fait un message très important pour la Koyeb Sakabila qui est la tika, Sori Kabila Tikite, Sorne et Koza Lokola, il y a Ndeko Oyo, il y a président Oyo Tsaki, à Antetaki, Oyo président Oyo, à Monaïke, Moukilezaki, Aye, Binomo Monaki, Ndenge, Asilaki, Bakataki, Miki. Sans plus tarder, je suis bino que Awa TV et sa radio T, vous autres la bino message, il y a président Silika Dokolo, Oyo Atindeli, les Congolais qui ont été clochardisés, qui sont humiliés. Et je crains que si les partenaires de M. Kabila et M. Kabila lui-même ne se rendent pas compte de la nature de la blessure, de la frustration, de l'amertume qui aujourd'hui anime tous les Congolais, la situation risque de déborder et on risque d'arriver à un endroit là où personne ne veut aller. Personne ne veut que M. Kabila finisse comme Samuel Doe. Personne ne veut que le sang coule dans les rues de Kinshasa ou dans les rues de Lubumbashi et personne ne veut qu'on recrée des rébellions et qu'on dépaisse ce pays. Nous tous, nous sommes Congolais, nous aimons tous le Congo et nous aimons tous nos enfants. Et on aimerait tous que ce pays, on puisse le léguer et le passer à nos enfants dans un état meilleur que ce que nous avons reçu de nos parents. Et ça, c'est une vraie responsabilité. Et c'est une responsabilité pas seulement de nos dirigeants et de nos politiciens, c'est une responsabilité de tous les Congolais. Et ça, c'est le message central des Congolais de nous. On a amené les Congolais qui ont été clochardisés, qui sont humiliés. Et je crains que si les partenaires de M. Kabila et M. Kabila lui-même ne se rendent pas compte de la nature de la blessure, de la frustration, de l'amertume qui aujourd'hui anime tous les Congolais, la situation risque de déborder et on risque d'arriver à un endroit là où personne ne veut aller. Personne ne veut que M. Kabila finisse comme Samuel Doe. Personne ne veut que le sang coule dans les rues de Kinshasa ou dans les rues de Lubumbashi et personne ne veut qu'on recrée des rébellions et qu'on dépaisse ce pays. Nous tous, nous sommes Congolais, nous aimons tous le Congo et nous aimons tous nos enfants. Et on aimerait tous que ce pays, on puisse le léguer et le passer à nos enfants dans un état meilleur que ce que nous avons reçu de nos parents. Et ça, c'est une vraie responsabilité. Et c'est une responsabilité pas seulement de nos dirigeants et de nos politiciens, c'est une responsabilité de tous les Congolais. Et ça, c'est le message central des Congolais de nous. On a amené les Congolais... Vraiment, autorité morale, il y a le Congolais debout, na Congo, il y a syndicat de Kolo, où il y a un message direct, efficace et clair. On a connu ça na Monsieur Kabila qui vraiment essayé à comprendre que nous selon que ça na soukanango peuple congolais en a vraiment mal makambo nyoso ya sali de lobie qui ekoki essayé atika pouvoir peuple congolais moko azwa destin na maboko ayeba ko pona bakonzi na ye pona kotonga mboka na biso parce que mboka na biso eza bijou mboka na biso eza béni nazalaka fier kozala congolais nasepelaka te na baoyo balobaki toteka mboka wana nasepelaka te na baoyo balobaki pourquoi botama congolais il faut kozala fier na mboka na yo bitumba oyo tobundi namoni ke ntango nango ekoki bandeko oyo nyonso bazobunda na kati na France bandeko nyonso bazobunda na kati na Belgique musala bozali kosala mokili ezali koyoka bolemba te vraiment la victoire eza pembeni tokende totia bato oyo bayinya kongo nyonso libanda oyo ete toyeba kotonga mboka na biso na baautorité ya sika na makanisi ya sika na maloba ya sika vraiment yango tolobaki ke message na biso eza vraiment adressé na bandeko baza na Amérique
kuna ba Congolais debout ba telemi de ko Cédric Lama félicitations à Moussa Zali Kosala bote donc courage sous na papa Samuel kuna na mboka Congo le coordinateur national ya Congolais debout to question bote biso bana ya Scandinavie courage et puis félicitations la formation eux ko le kalelo to pesi bino longonya ya solo to telema partout bozali otoye bakolonga bosadere massivement na kati ya Congolais debout les partis politiques ezali lié au par excellence pour qu'on s'exprimer et un mouvement citoyen au moins un mouvement pour empêcher le leader mota pour empêcher pour s'exprimer pour natina mboka on a quatre Congolais debout tout le monde est acteur et tout le monde est important contribution na yo ezali très nécessaire maloba na yo ezali très nécessaire pour ya solo tant Congo alobi kobika to koyeba Congo ekozala reconnaissant et pas na yo. Alors, vous avez vu que Ndeko Eliezer de ça comment il a un terrain pour les États-Unis, boyo kaba message à Pessi, boya ebele pour être lobby à solo, de solo baboye. Déjà, to compte déjà pour être en Amérique, bayo kake ba Congolais, bazali parce que kosukola Congo to kozela aide ya mututé parce que bato nous to kanisa pona bango muto ko salisa biso ko salate kaka biso mo sto telemi kaka biso mo sto lamuki kaka biso mo sto lobi non et non parce que biso ne peut pas pouvoir biso peut pas autorité ya mwana mayele to tana na photo ya mwana mayele na Congo de to koyeba ko sangisa pona ko tombola mboka na biso tolanda Ndeko Eliezer Congo, chers compatriotes, mesdames, messieurs, et Sengwezali akoye pa na bino na minute yo. Ndenge bozali komona biso to telemi awa devant Maison Blanche, mingi babenga Kango la capitale du monde. La raison qui nous amène ici, boye biangonyo surtout que en ce moment 72e Assemblée générale des Nations Unies zali ko salama awa na kati États-Unis, mais biso wa Congolais peuple congolais nyoso azali représenté na bato oyo ye apona po ba représenter auprès ya institution. Bato wana mingi bazali awa bazali ya kosangana ngi koloba ke bato ya majorité bazali o ba ko représenter gouvernement et bato ya opposition bazali pe na société civile oyo pe ba ye ko défendre mboka na bango ba ye ko kotisa ba requête ba memo ba ye pe ko solola masolo wana parce que na batem o ezali na mesa bazali kotala likambo ya identité à Moutou, c'est-à-dire pas l'identité comme pièce d'identité, mais comment les gouvernements sont supposés entretenir les populations. Et balobeli pe makambia nucléaire. Alors que mboka na biso ezali mboka o ezali ko vivre fléau ya ko sakanate depuis même première et deuxième guerre mondiale, nous sommes un pays qui est endeuillé il y a tous les jours. C'est ainsi que les Congolais des États-Unis et de la diaspora en général se sont réunis de manière que Bakokako s'étend. Binonyo Sobolandi na ba réseaux sociaux depuis près d'une semaine tozali ko panza sango ko senga na baimboka oyo bazali na kati ya opposition représenté par le rassemblement Bakokako tiamakoki na disposition ya peuple congolais aya ko matisa mongongo na ye pona ko ganga lisusu Kabila dégage. Kabila dégage un simple slogan qui ne veut pas dire forcément la personne physique d'Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila Yemoko, mais nous parlons ici de tout le système composant Oyo et Zali Komemambo Kanabison na dérive. C'est ainsi que nous sommes venus na cadre ya ko passer bino information tozali ko lukato ye banani baleki na Washington banani ba komi na États-Unis ndeto ye kokutana na bandeko awa bino nyonso bokamwe bosuki bomoni mwana kolo lupango oya simba mikanda lupango na biso ndeko Eliezer Losako epai na yo. C'est un réel bonheur ya komona yo na kati ya mboka ya oncle Sam bato bakanisa kezali paradis lero kozonga oyebisa bango soki ezali paradis soki ezali enfer tozali na ndeko na biso awa na sima ndeko yo nani ndeko Cédric Mala tomoni ye awa mingi bayebi te soki bolingi boye baye bokende kaka na internet boluka stop nini stop génocide stop ba meurtre ba séquestration ba enlèvement ba division ba déportation à ba population
tozali pe na ndeko mosusu ndeko yo nani ndeko Edi Mitela. Ndeko Edi Mitela pe azali awa bomoni na ba t-shirt balabi le Congo debout toyebi que peuple congolais atelema kala toyebi que peuple congolais banda koloba kala peuple congolais banda kobunda kala mais oyo ezali simple slogan te bakoyebisa biso définition nango elingi koloba nini ngai molobeli na bino nazali ya société civile boyebi yango bien tozalaka batu ya kozala kolakisa ba appartenance to kozala ba appartenance te mais totelemi na bandeko parce qu'ils font partie de ceux qui organisent cette rencontre elingi koloba nini place nyonso batu bakutanaka il faut ezala na batu bako initier idée bato bako initier lingi koloba te ke eloko wana eza ya bango bato bako initier lingi koloba ke bako kamba eloko oyo babengisi bato ndenge tosalaka awa bato bandeko na biso ya UDPS bako bengisa manifestation bandeko ya Pareco bandeko ya société civile bandeko ya ba groupe mbana ba plateforme bakoki ko bengisa marche to sitting biso nyonso toyaka et cette histoire qui est en train de se passer ici a pris la contribution de tout un chacun na yo muto zali kolanda biso toko chata mingi te toko kenena ne pande ko Cédric Mala ye azali moko ya toyo balambi eloko po esala boye message ni naza nango parce que tozali à 48 heures il y a ba événement. Oui, bonga nazali Cédric Mala, coordonnateur de bureau ya Congolais debout. Toye na Washington pour na moi ba contact tozala na ngwawa. Mais tozana marche ya munene ndenge ndeko alobi na New York. Donc marche wana ezaka ka Congolais debout te, eza marche ba Congolais nyonso. Parce que eloko ezosala makuna eza très grave parce que Monsieur Kabila ozala kuna po apesa discours na assemblée générale na New York. Ndenge bozomona ba président so bazakuna. Donc biso tozali pona kosangana ba congolais nyonso. Tokene koloba stop. Tokene koloba ke message oyo Monsieur Kabila ye nango et pas ba président nyonso ya monde place ba kosangana. Ezali message ya ba congolais te. Donc tozali vraiment ko benga na ba congolais nyonso. Bandeko nyonso abengami kaza congolais azana vision que alingi Monsieur Kabila azala na pouvoir wana te alingi que l'élection esa manamboka na biso le plus vite que possible aya baya to sangana ensemble pas biso ne tozali ba congolais debout toya to sangana ensemble pona koloba stop na Monsieur Kabila pona ko bimisa vérité il y a ce qui se passe réellement au Congo. Donc yango tozali toya na Washington tozali na moi ba contact a kosala koto tokutani pena ndeko Eliezer awa. Et puis tokutani pena yon ndeko Gino Will, donc ça veut dire que c'est déjà biso nyonso ba congolais tozali kokutana pona futur ya mboka na biso. Donc tozali vraiment kosenga na bandeko programme ezali déjà bien établi. Tokopesa bino plus de forme d'information sur programme exactement ndenge ezali. Et puis tozala pena ndeko Edi oyo azali un des représentants congolais debout na USA a repéré peu plus d'informations sur exactement le programme de New marche na New York ezali ka ba congolais debout. Donc tozali parmi ba congolais belé au ba organisé ba marche to qui déjà ezana bandeko belé ba ozala kuna ba association ba human rights ba association mususu ba congolais basés aux États-Unis ba ozala wana pe pona koloba stop na Kabila. Mais biso tozali ko sala musala na biso en tant que congolais citoyen congolais to yebisa ba congolais nyonso ezali ka raté ko zala adhérent ya congolais debout mais biso tozo sala musala na biso en tant que ba congolais debout to benga bandeko nyonso baya basangana na biso. C'est ça en fait la émission awate awate ko passer message to nanano ndeko Eliezer. Mwana kolo lupangu otiki lupangu na sima na kancho yena mikanda lupangu on s'est retrouvé à Wanakati à Washington comme par hasard kakaboye lobana nuna allo nde mucho nandawana bolandi en direct ndeko na biso ndeko Eliezer kuna nakati na mboka États-Unis pour la grande mobilisation oyo eza osalema kuna na mboka États-Unis vraiment bandeko nyonso surtout bola États-Unis Patrick Lama aza wana pona organisation ba numéro ya téléphone eza na tokotela bino bobenga bozana besoin ya ko se tracasser parce que transport eza déjà ba bus ezali na ba gare nyonso tout ne bolandi vidéo wana bokoyoka na ba gare nyonso batie ba moyen pour kozela vraiment mobiliser en solo pour makambo ekini tozali ko féliciter lisusu docteur Mukwege na makambo nyonso azosala na lobbyisme oyo azali kosala oyo ya solo ba autorité ba décider ya mokili ba comprendre que
peuple congolais a souffert trop, un peuple congolais a souffert trop, makila et tangi trop, il faut ici là, pour que le peuple congolais a retrouvé valeur naé, pour que le peuple congolais a retrouvé vie naé, a développé un mot parce que tu as un mboka oyo, tu as les plus riches, mais peuple aza les plus pauvres, peuple aza pour souffrir, biso lelo na poto to koma lokola mukumba nyoso akomi komela biso lokola to koma l'État, ezala mutu azobela, ezala mutu abingaki de classe, nyonso po tokuta, soki omoni tozosala video oyo, eza parce que tolingi kaka te ke po tozwa pouvoir na mboka, mais eza po ete vraiment tolongwa na bacharge oyo, po ete ndenge toza na poto na mosala na yo nde okolia na organisation ya mboka bazosalela mpe bazopesa classe gratuite, donc hôpital gratuit, mais pour na biso cela est possible avec les Congolais debout, on peut se libérer au moko sans parti politique, on peut se libérer au moko pour être à solo, yomoko la acteur ya binayo. Wana botu balanda ki message ya syndicat de coloquer notre autorité morale de lobby Congolais debout, et ça parti politique Congolais debout, et ça les mouvements citoyens, ou les lobby et ça les a la parti politique na UDPS, na MLC, na ICD, na ba parti INC, ba oh nous sommes lobby qui a solo, on a besoin de changement dans boka, yaka, bo signer manifeste oyo et signer ensemble toyeba kosukola mboka na biso boyoki message ya messe syndicat de kolo eza message moko ya makasi vraiment eza sans gants eza très clair, c'est-à-dire que action et bandi awa na Scandinavie, Finlande, Norvège, Danemark, Islande, action aussi bandaki bande ko bangai bozala lobi bozo information ovanda na kati na Norvège, ozala kana Rendal, ozala kana Nord-Norge, ozala kati na Alta, Ashta, Drammen, Bergen, Trondheim, Oslo, Olesune, partout bozali, ceux qui olingi ozwa ba information au compte na kati na mouvement première réunion na biso ozala le 6 octobre na Oslo, le 6 octobre na Oslo na 17h. Vraiment pour la stratégie, tu as une adresse, tu communiquer bino. Alors vraiment, vous bénissez aux amours en Norvège, aux Congolais, au lingi vraiment mbokanayo et le monakat n'a pas si. Au lingi mbokanayo soukwama, au lingi mbokanayo la libérer. Vous bénissez vraiment dans le mbango là le 6 octobre nous sommes les Congolais debout au point de la Norvège tokokuta na bokozwa adresse bokozwa ba numéro esengeli bobenga po tokuta na milulu minene oyo eza kosangisa biso na mboka ya Oslo wana ezali message mais koya spécialement à communiquer wana epesami bino na bureau ya Congolais debout awa na kati na Norvège Mama Tina Maurice Mokulu, votre humble serviteur, Alte Malco, pour la Mboka Rendal. To bobensami, boya ebele to sangana, to kabola makanisi, parce que Mboka Scandinavie, eza Mboka ya kimia, pays de la paix, pays oyo, je peux saka prix Nobel, pays oyo, je peux saka valeur na moto a sa valeur, moto a comprendre que la valeur, a de la ressource pour la mboka nae, a contribuer pour le développement mboka nae. De biso ba oyo, to lié, pour to contribuer, pour to même développement mboka ensemble, na ba développement na kati na Congo, pour la génération ya sika, pour la politique ya sika. Wana, to tondi botondi, autorité morale na biso syndicat de kolo et puis tolobi ba oh nous bazali ko sala comme docteur Mukwege comme véritable opposant Félix Tshisekedi Moïse Katumbi ba oh nyonso baza ko contribuer pour ya solo que to ensemble to réussir ko benga na bangune ya Congo et que to vanda to sukola balen sal en famille pour to même développement na kati na mboka na biso vraiment na to bino mingi na moni weze ka message ya mobilisation pour na bandeko nyonso en États-Unis
pour la journée à les 23 lobbies, pour l'accès montre que nous n'avons plus besoin de Kabila, nous avons besoin d'élections réelles, nous avons besoin d'un changement réel par le peuple et rien que pour le peuple. Vraiment, merci beaucoup. Zaki Wabino, Maurice Mokoulou, le coach en marketing des réseaux, motivateur positif, motivateur congolais, en même temps du Soussou. Je suis votre humble serviteur, porte-parole de la diaspora de Scandinavie et de Congolais debout à la Scandinavie, à la Norvège. Botika malamu communiquer à Kafuka Zali Koya na adresse de Tokuta le 6 octobre na mboka Oslo pour ya soloto sangana pour ya soto mama yele na biso pour na Congo ya lobi nde na tikibino place bozali na nzela kaka ya lolembo oyo ya ndeko na biso Olivier Chimanga na musala zali kosala ezala aux artistes ezala ozali fonctionnaire ezala ozali je ne sais pas quoi étudiant momato s'engager ba étudiant botelema ba fonctionnaire botelema ba jeune botelema parce que soki on se libéré te mutu ako libéré yo azalité botelema to libéré Congo tant ekoki na lisumi ya Yesu Masia parce que je crois en lui ndeto kolonga parce que si vous vivez dans la vérité si vous marchez dans la vérité que ce soit le temps mais la vérité reste la vérité et la vérité sauve. Bata mensonge, bakotika na mensonge, pe bakoshwe na mensonge parce que mensonge est big sakate. Ate umeli ennemi ya mensonge na litango. Tango kokoka vérité ne se kondima. Yango wana tolobi ke tango ezali po bandeko babika. Tango ezali po ete ya solo oyo baza na kati ya Kongo balamuka. Tokoki kolimbisa, pe tokosukola malensa la famille oya solo oya sika ba yena makanisa sika botala ndenge nini tokosala po ete Congo ya lobi etelema. Vraiment merci na ba combattant nyonso tout oyo baza na ba groupement nyonso tout bazali na ba groupe kotaka kompo ba mususu totali te e kozala malamu te mais oyo aza combattant oyo aza résistant oyo azali ba mouvement citoyen société civile politicien opposition to komisi musala bozali kosala to ko négliger yango te muke bozali kosala yango tozoka ba eko yango tozoka changement biso toleka na mwa mokie ya Scandinavie cette intelligence là cette contribution là pour que ensemble to vie ba kolonga etumba oyo tozali na yango ko kalamini te na kombo ya Masia nde to kolonga bola na mala place bozali tozozela kaka suite ni sokoli na États-Unis na mobilisation wana bande ko kunya na États-Unis Patrick Cédric Lama ndeko Eliezer bosala musala munene nde bozali tous sont ensemble ba oya Norvège mama Tina mama nyonso bazala kati ya mouvement oyo botelema nde tokokutana kalate nde nzambe akopesa biso bomoi botika malamu place bozali na nzela ya lolembo oyo ya ndeko na biso Olivier. Nous sommes tous des citoyens et nous devons sauvegarder l'unité nationale car c'est cette unité qui fera du Congo une grande nation au centre de l'Afrique et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer les restes. Il faut Congolaises, na Congolais, pour se prendre en charge. Et si Franco Luambo Makiadi revenait pour parler de son pays, la RDC, à travers son fils, Olivier Chimanga, Chimangologie. Baba na mboko yoe Congolaise Congolais mpoyo kae Amoni akokite Lelo baba lingi alobae akoloba lelo Oye bisaye akende mboke kufi bandeko Mboke komi solo ya bimpuka
mboka na ngai bandeko oyo mboka na ngai soki nalobeli yango te nani akolobela soki totelemi te nani akotelema mboka na ngai etonda bomengo kasi tozali kokufa lokola banyama na mboka na biso moko pasi mama oyebisa ye akende babomi mboka tolembi kokufa lokola bampuku mboka na ngai ezanga lopitalo ya malonga ezalaka te mai akomela kutu koloba te lisusu ekoma kobimisa ntufi toloba te na kelasi bana bakoma kovanda na mabele bande